Et salut la famille, c'est Léo Scram, Mr. Poutine. Après Virginia, Maryland, Washington DC, et voilà, je suis à New York City. Et mon frère Efanzo, Fali, tu as 2 concerts d'ici fin de l'année. Tu te mêles dans des distractions. Il y a des journalistes, des chroniqueurs, il y a musique à Congo, non, il y a politique à Congo. Il faut faire attention, il faut faire noyer. Éviter Babilo Kouana. Bango pour l'intérêt, l'homme va vous postuler. Bazuyo, gardez-fou na bango, ou bouclier na bango. Bango pour na ba YouTube na bango. Bazui bino neti bakotisa mbongo na bango. En plein ozo kende, oza na événement ya monene. Soki oyoki toli, oyoki. Soki oyoki te, oyoki te. Na ekoloba nakobaki lobi là na okende sala sport côté nanga awa na 83. Et puis voilà. Donc là, on a fait un awa. On balabala net boulevard. On a fait ça toli. Ouais, oyoka ayoki. Po. Na moni distraction économique au kende ezozonga. Bozonga na derby ya ndule. Bozonga na derby ya ndule. Eko sala bino bien. Ba journaliste wana o Gauthier, o Manix, oyo ba pro songolo ba pro pakala ba ocha mama na distraction ba ebike ba élection zoya ba so mema bino na distraction. Il faut faire très attention. Comme na biso za musique omoni ba joueur ya Simba mokonzi ya mboka ya mbibango avant na suka ya match na bino ba mise congolais toujours dans des bouzoba. Et puis na ba mikolo ba osala ba interview na ba Belgique ou ba kuta makambu oyo o Gauthier na nani Gauthier na nana musique ya Congo o ko koisa yango te. Efanzo timba na 1 timba na 1. Voilà, à bon entendeur, salut. Voilà, c'est avec plaisir, moi votre humble serviteur héritier Iboula, représentant valable à Bayaka, l'homme de Beta Biloko, l'homme de Misala. Je sais très bien que vous êtes nombreux en train de suivre cette émission d'aujourd'hui parce que moi je dis souvent, aujourd'hui il y aura à boire et à manger, en tout cas tu remets un peu au sol. Concernant ma spiritualité, tu remets un peu au côté en profondeur, parce que lelo makambo etalem et makambo kangami pe bato belé pe baza bloqué ba ko ebate ba source de provenance ba blocage na bango bandeko musu ba ko ebate. En tout cas lelo avec mon invité on va essayer un peu à ko panzana vraiment ya ko sola mai o etali spiritualité na bité a na global Moscou télévision na bandeko tout balingaka héritier Iboula. En tout cas bo solo na musique et même bino siko na ndenga spiritualité boyebi mondo to message nango déjà tozala déjà awa to remercie un peu ko soana invité na biso ya mokola. En tout cas quant à moi héritier Iboula, je dis merci na bandeko tout ba ko tala biso. En tout cas na pesi mbote kuna et pas event na Sims na restaurant 5 étoiles biso na biso ezala na 4 ville à Lyon. So lingoli ya bio kende na restaurant biso na biso 5 étoiles pour na ville à Lyon na restaurant moko restaurant biso na biso 5 étoiles pas venir na biso Sims. Merci à mon vieux Adricha motomètre
beba zibeba chafouin au mona yango. En tout cas, Elvis Pocho fongolanga vraiment na bike Janisita. Chonga putu banga muchuri le gourou du temple à Rolanda. Invité nanga que je dis directement bonjour. Oui, bonjour papa journaliste. Bonne santé. Ouais, santé par la grâce de génie pe bakoulou ancêtre, ça marche bien. Maramno se otende. Ouais, normal. Bandeko ba Rolanda yo obengami na kombo ya. Kombo na ngai ezali Fumu Pemba, nazali chef coutumier nauti na Congo central. Nazali guérisseur spirituel traitant tout problème spirituel. Na traitaka na salaka mobele na lobelaka pe spiritualité na sungaka pe batu na ba problème nyonso etangami spirituel. Parce que tozali na deux corps, corps physique pe corps spirituel. Quand nzoto eza sous malamu te na corps physique aucun hôpital ozui ba nini ba peso ba remède oyo kolanda pour que ozonga normal. Idema na mutu oyo azana problème spirituel faut aluka ba o baza basé sur la spiritualité pour que ba guider bango seulement à comprendre pe azo solution ya likambo ya azana ngoposa. Donc c'est un peu ça. Voilà, oza maître spirituel pe guérisseur au fandi vraiment basé na domaine nini. Ngai nazali chef coutumier. Nazali basé na spiritualité ancestrale. Oto bengi bokoko. Nazali basé, nazali représentant monene na kendaka ba mboka ebele ya bapaya pour pe na kolobela makambo ya spiritualité pe ba bengisa ngai na kendaka pe ba misala privé muto amoni ke te mettre le chef ndengoza kuna ngai disposition ya kuya kuna ezate par exemple nazana Congo Brazza nazana Angola kotinda ba billet na et tout na komi kuna et puis je fais le travail dès que je finis nazongi bisika nazali na village ya Manyanga na Kimbaku. Peut-être il y a des gens yo ne fani maboyo fana na village. Ouais. Yo mande fani na Kitso. Ngai na botami na village na Koli na village mais na tangi na ba internat. OK, otangi na ba internat. Ouais, na tangi presque ba étude na ngani nyonso na tangi ngo na internat parce que ezalaki na makambo moko e bandai ko leka na niveau ya village tango mutu o bazo préparer azala spiritualiste. Eza na sorcellerie négative na sorcellerie positive o etambolaka na mokili oyo na bamboka na biso ezalaka na sorcellerie négative o ezali ke ya koyokela mutu mutema pasi tango azo évoluer na makambo bapesa yango mutu bapesi yo lipa na butu basengi yo mutu mais na spiritualité pe sorcellerie positive ezali mutu o azana difficulté osungi ye mutu azana mari de nuit au quotidien na marathon de prière à se rattraper biloko wana pardon elongwe yango nde babengi spirituel sorcellerie positive. OK. Biso to koli na mboka to yebi un peu makambo ebele mais to fandi mingi trop na internat parce que ngai na tangi trop na internat ta wana koko Baba sango. Oui, nga na tangi pa ba prêtre. Bino nyonso boyaka na même langage na tangi na internat na koli na basango banini boyaka na même discours. Ngai na sali 9 ans na internat. De 4e primaire ti na ko silisa. OK. Nazwa temps ya kofanda na babe ba proposanga kutu voir même na kende grand séminaire, petit séminaire. Nazala comme prêtre parce qu'il y avait des signes. Oui bandoko la qui ça ba pratique même si na école. Na travailler ba match, na pesa ba tu ba solution wana naza na internat. OK. Ba oyo ba yebi nga na internat pe batala ngai ba préfet ba yebi. Na kenda ka pe visite na sala pe ONG moko ezakuna esungaka batu pe groupe fondation mobimba ezali ba ene nyonso o batanga na poto ba yebi to solaka pe balandaka nga na ba émission ba félicitaka ngai okomona pe ba commentaire na bango eza wana. Voilà, na moni on a signe ya Kimpavita. Ya Kimpavita. Pour la nini? Je peux vous dire quelque chose. Quand une personne se présente dans une religion ou dans une marge quelconque, il faut qu'il y ait une signe. Ozola qui est symbole. Parce que yo ezana ba makambo ebele eyaka. O mindele batantu obiso to bengi batindaka awa na niveau ya Afrique.
yango monaka bato bazozwa ba opération dans le vide bato bazobela ba maladie moko bazo comprendre yango te eza na ba manquement ya ba signe spirituel parce que tant yo mutu ozali noir faut respecter religion pe coutume na yo po ozwa oyo nyonso za nango posa mais peut-être tant bango bazalaki mundela azalaki te télévision ezalaki te mais il vivait il vivait bien. Sokotali la majorité, ba oyo nyonso basali makambu ya minene na mokili o eza race noire. Pourquoi? Sokotali Michael Jordan aza noir. Otali mutu asala ampoule. O ezopela muinda azali noir. Premier chirurgien o akabola mutu ya bana mibale babotami ekangani a séparer yango azali noir bazali ebele soki oye na franc-maçonnerie place oko comprendre religion noire eza puissant ba caro na bango ezalaka toujours en noir et blanc avant mutu a prêter serment il y a changement il y a spiritualité franc-maçonnerie il faut ezala toujours mwindu acha après empreinte ba noir na biso oyo bakota na franc-maçonnerie na sorcellerie négative parce que kuna ezali et religion nyonso oyo ekopiaka religion quelconque ekotaka sacrifice soko tali biso bakodia familial oyo tobengi kinzu kia kimbangi na monoko ya mboka tango ozana yango soki mundu mususu azwi yango akena yango na famille na ye akokene na bato oyo basalelaka spiritualité ya makila bakangi lien oyo ya production ya famille ya bato bango siko bakomi koprofite bazozwa basacrifice wana mpe baetoile wana basangiseli oyo yango ekomi koproduire mbongo ale yo tango kozwa yango bango bakomi koprofite na baame wana ezo enrichir bango tandis que bango bazopesa yo pe tandis que na biso na kala neti koko na biso eza na bandako nyonso asomba yango na mbongo te asomba na mbongo te o ya poche na ye na mbongo ya kodia ezalaki ko fournir tout le temps mais est-ce que na bandeko ba ko tala yo est-ce que ko salela kodia est vraiment important ezali très important parce que avant ngaina yoto zala biloko wana déjà ezalaki mais lore bomaka batu mais na pesi explication claire na expliquer ba cause nini esalaka oyo eboma to eboma te na expliquer parce que mutu a comprendre parce que ngai na lingaka question pour na expliquer mutu a comprendre parce que il y a des gens quand ils écoutent spiritualité ancestrale c'est un peu flou donc faut que panza mutu a comprendre base nini nazolinga na sala mutu oyo nazo solliciter Azanan, moi j'aime des questions parce qu'il y a plein de gens bazo nazo zoua ba réclamation et belé ngai na kota kibo ngai na sala kibo moi j'avais fait ceci mais est-ce que yo pendo fani boko pesa mutu code parce que code te bi que code ezalara eloko moko euti na bokoko na bino ezo rolanda lokolo est-ce que yo ndo fani bo oko pesa pe mutu code oui o pesa code ndeni bolani famille question moko opposé ngai eza très important que chaque famille bazaka na clan vrai ou faux vrai clan eza nini clan eza source globale ya famille moko boye quelconque bango pe famille wana baza kodia ezali nini ezali rituel o ezali familial cirkozanga koyeba source pe chemin ya koyeba ba ancêtre na yo place biloko wana ebungaka ba oyo bazwaka yango ba o bazana misu mibale ba koma ko utiliser yango yango ekoma kana niveau ekomi kozwa makila mais tandis que epa ya nzambe pe ba ancêtre ba génie ba o bazali na se ya mabele o biso tondimelaka tomona te mais ba salaka na kozala prêt ya ko contacter ba ancêtre na yo par rapport ya clan na yo à partir yo muto contacter bango et kozala simple na guider yo au chemin de yo muto contacter bango na ko kotsa ye na cérémonie à partir ya clan na ye ou eza famille na bango pour que to détecter bisika o ezali soki mutu azwa yango azosaela yango na science négative effectivement ekozonga na positivité parce que nzambe azalaka pour ya mutu oyo azana makila na maboko te mais si tu as des sang
na maboko na yo effectivement dans ce mutu ana makila na maboko na nzamba accepter ngote jamais parce que eza strictement interdit ya kolimusa muntu po ozwa bénéfice moko quelconque muntu aza na prité. OK. Mais si yo muntu ozali pressé te ozali très sage pe discernement ya ko comprendre religion nini na kokende bisika nini na kokende pona zuila bonheur na ngai. OK. Mais na ndenge bandeko tu ba kotala yo lelo na ba explication so zo ko pesa za clair bat ba kotala ba ko comprendre. Mais roloba ke na ndenge zo ko fongola bat parce que balobi lelo bino nde bosala misala na bino mutako ya vers yo a souhaité to a proposer problème na ye. Que nana promo mso ya mukanda nana promo boye nana posa mbongo autant. Na bosoli ne bien et pas au sope mbongo na tindele pour le travail mon ozu téléphone au kani. C'est une bonne question. Apparemment na lekaka partout. Soko koti partout nazali. Na kendaka Angola, na kendaka Congo Brazza, na lekaka na ba chaîne na bango. Ba interprète bazali so na ke na Angola azawana pour que apesa ba détail. Il y a plein de gens qui me regardent et déjà me connaissent. Nga mingi na lingaka koloba kotalisa mutu a comprendre mais na lingaka koloba oyo ngai nazali te peut-être discernement na ye na conscience na ye oyo kotinda yeke ayoka a comprendre. C'est ça on appelle l'esprit divin. Ya kozwa numéro na ngai ko contacter ngai dans ce cas là ndé a ko comprendre o nga naza na lingaka koloba mingi te mais na lingaka ndé musala na nga et trouver mais o linga musala na yo et trouver ba solution peut bendelo pe batu mais na bandeko ba kotala yo boya na même langage quand ozoloba même langage que so contacter nga to so no bien o guider mutu au mona siko le mal na ne comment que non mutu est vers yo tant à proposer son mono sali mutu travail et simbité pourquoi pas erokate roloba que non et simbajité. OK. Yo bloqué na téléphone. Une bonne question. Quand il y a l'originalité, il y a aussi la piraterie. OK. Et ça na batu mususu azali alandaki mo cours moko ya franc-maçonnerie. Balaki siye manière oyo ye moko akoyi kozwa quelque chose a tient na poche na ye sur les pratiques magiques. OK. Il peut aussi améliorer ça. A yepe liboso alobeli yango. Mais il est limité. OK. Aza limité. Spiritualité, ezali deux sortes de spiritualité. Il y a l'incarnation spirituelle et il y a l'initiation spirituelle. Voilà. Betal biloko, bimisa biloko. Quand une personne est incarnée sur la spiritualité, à quoi trouver échec? La majorité ezalaka nini. Pour que yo ozala incarné, il faut ozana ba symbole o ezana no tango ozali mwana. OK. Tango pe ozokola. Ngai kobota malanga na botama nzinga. OK. Singa nazaki na kati ya koki moko boye na kati. Kobota malanga na botama pe na bilanga. Po biso koko à l'époque tant wana azaki de chef coutumier atezaki mboka mais il était bien. OK. Parce que zaki na ba mikonzi ba bandai koya même ba chef de l'état ba yebi village na biso na Kimbaku ebele ba yebi yango ba homme politique ebele pe ba bandai koya avant kutu koko akufa pe na yebi bango pe bayaka ba chef le lo yo akuma kutana yo ebele ba homme politique parce que dans la politique il y a des menaces, il y a des attaques. Okoza na mayele ya classe, oza homme politique, oza très sage. OK. Oza mayele men ndoki, eza eloko mususu. La sorcellerie c'est autre chose. Sorcellerie eza eloko o emona na kate mais ezotungisa yo. OK. Mais soko za mayele ya classe. So za na mayele ya spiritualité. Voilà. Comment tu peux arriver pour résoudre les problèmes? Faut oluka mutu oyo aza basé ya makambo na bayaka ebele. Voilà, bayaka ebele Elvis Pocho en tout cas songa biso ba benda na makolo po ele telanga depuis na yaki na moni kaza makolo ngulu akotambola ka bongo je ne sais pas si c'est quoi so ezapeka ba grimace neto lobaka pona kolengisa na bandeko ba kotala biso Elvis Pocho benda na se pourquoi okotambola makolo ngulu. C'est une très bonne question. Mukimbango alata na ma papa te. La première réponse. La deuxième réponse, quand une personne parle sur la spiritualité ancestrale, c'est qu'il y a un esprit divin qui est entouré de lui. Pour les respecter,
il faut nazala pieni parce que mabele ezali mabele ya bancetre pe ba génie tango ebisi mutu ke ngai il faut na kene ko sambela na cimetière amoni yo sorcier non prophète Jésus Christ atikaki baye kol na ye ake ko sambela likolo ya ngomba na cimetière ya prophète Élie na Aaron. Pourquoi akendaki asola na ba ancêtre pe ba génie na ye ba guider ye na mabele oyo pour bango bazali bakolo ya mabele o nzambe acha parce que mokili ekabwana ba oyo bazali uniquement pour na boye il y a des créations faut esalema na mokili oyo na Afrique pe na RDC mais ils ont dépendre na batu bazonga na source na bango ngai na koza la mutu moko na kopesa pe mutu guide moko boye mais naza capable ya kosala création ya likambo moko te mutu asala ka likambo à travers mutu a évoluer pe ozomona bato ebele eza na ba ministre ebele eza na ba député ebele eza na bato ebele ba contacta ngai pe to solola osala ba pe misala simba moyen na tanga ba kombo ezali te mais ba yebi na ba musicien pe baya. Il y a plein de musiciens qui viennent bayaka ebele mais la majorité eloko nini ezoboma batu tango mutu azolinga asala likambo azochana no kobanga pe makila liboso mais ba ko banga po bokoma na intimidation ma mutu obanga obengo boye osale ko pokomi ko traumatiser ye pokomi ko le baneke no o mona nga na ko bimela yo o mona nga boye ko sala boye. Là c'est la sorcellerie négative. Spiritualité ancestrale etambolaka na kimia etambolaka na makasa etambolaka na banzete etambolaka na ba principe spirituel. Est-ce que ça est important pour mutu azalaka na guide spirituel? Oui. Pourquoi? Yo olali na butu ozolota ndoto. Rêve c'est quoi? Mais c'est la spiritualité. Mais quand je dis tout le monde est sorcier mutu akobo yango. Mais c'est vrai, tout le monde est sorcier. Parce que tout ça là voyage astral. Okay. Ozana kin mais olotindo to nakendaki na Lubumbashi na zaki na ba amina nga. Okay. Peut-être c'est une vision on Nzambe aye alakisi yo ko bonga na yo to likamo ko bu. Mais quand il y a des principes spirituels et tu es sorcier conscient directement au comprendre que bonheur moko ezoyelanga na contacter Fumu Pemba tango ko benga nga na biso sambela boye passer ba séance boye au mona porte moko boye et fongwa melio. OK. Mutu a évolué à Kabongo. Mais il y a des gens qui a des distractions. À l'otindo to amonyango ba aventure. Amoni boye amonyango ba aventure. Sans spiritualité, nous autres ezalaka te. Sans spiritualité nous autres ezate. Nous autres ezate. Pourquoi? Soko sana spiritualité muke, osambela muke, ozo reconnaître Nzambe muke. Nzambe pe akotika ndoki abwa kilomba su ezwali. OK. Yo mutu, OK, obimi na mwasi ya batu. Fallait ozalata na reconnaissance ya kosambela Nzambe. Osenga ta bolimbisi, ozongela susu likambo wana te. OK. Mais yo osali yango te, mutu wana ke akoti bisika asali yo mabe. Okoloba Nzambe aza mabe. Non, ekozwa yo pona ni ozana manquement de spiritualité. OK. La spiritualité nanu eza interdit. Okoza na trois basi, c'est permis, mais azala na mobilité. Donc azana mobilité. Azana mobilité peut équiper bango réglementaire. OK. Soko kotisi partage et en plus au mona kaka et ko marché te. Voilà, au mona kaka ko marché te na bandeko tout ba ko tala biso, to na guide spirituel, za ko guider sur tout le plan. Na bandeko ba ko tala biso. Na bike bato bena ba commentaire wana ba ko koma. Ebele po bato mso ko ma ko loba tala e. Ayo ko loba bike no bino, bo ko ma ko luka ne mbongo na internet. Bino ba maître spirituel. Po makambo ka les alaka te. Ba mso ba kota na l'église, ba ko ba prophète. Ba mso ba ya na télévision, ba bi pona ko beta makiona, pona ko lia bato ba mbongo. Yo ko loba ni. En fait ngai spiritualité ancestrale on a 8 ans. Aux 8 ans, tant au ça après pas combien d'années? Premièrement, on a inconscient. Tant qu'on a vu ça, j'étais inconscient, mais il y avait des signes qui se passaient. Nabi akoko na bisa sa muto ba biloko se ngapi ko na biso mo ba prière oyo apesa nga pona ko sambela pona ba victoire oyo se gena meka ngope na bato. Quand je le fais ça se manifeste normal. OK.
ah na habité bah oeza kindoki obeza Indoki. kindoki Voilà. il y a 20 ans na ke village ko na biso bisinga ngai na zo voyager tala ndenge spiritualité tambolaka eza na âge te mais eza nde koponama Donc eza na agité mais eza que ozala moponami. Donc so ba ponaki donc etikali bongo ko changer bongo. Voilà. Quand il m'avait informé ça, wana nazaki na 6e des humanités. OK. Na ebisi rien nga na ko sala ngote ebisi ngai soko sala ngote ozwa te na classe. Voilà. Mais tellement na brilaka na ebi déjà kuna sans faute. Na bimaka déjà premier tout le temps peut-être ba on atanga na bango ba yebi. Ngai fiche bimate, kombo bimate, eloko pe ezalate, ba fiche na ba souche na ngai ebunga. J'avais trouvé ça un peu compliqué na kendaki na église, ba ebisi ngai eza problème familial. Et mutu ope na kendaki pasteur na monaki azaki na basse sa spiritualité, na monaki ngo importante. Na zongelaki ko parce que nga na za mutu mingi ya kotuna eba question, atuni ngai, akoti ngai lu Congolais et puis il m'avait montré comment voir ndenge nini komona parce qu'il y a des pasteurs excusez-moi, christianisme c'est bon mais c'est aussi mauvais, il y a des pasteurs au bayaka akamba lingomba na ye, il y a des parents oyo basambelaka akenda pe église te asambelaka mais azana pour ça fongo la vision spirituelle parce que pondoki akota na famille faut ba parents boza la faible. OK. Parce que bas moi na kundaka parenté et ande parents kundaka moi na te pardon et ande bana nde bakunda ba parents. Ce que omoni esalami bongo c'est que eza sorcellerie. Net que zui ba problème à stérilité ozanga kobota et belé na ville ya Kinshasa ba ya na ba la majorité je ne prenne que des réclamations pona robota te ngai na salaki boy ngai na kendaki boy yango na lobaki ngai na lingaka nan ko lakisa te mais mutu tango yemoko ko contacter il va comprendre qui je suis et belé ba yebinga na ville ya Kinshasa j'ai aussi passé mais ngai spiritualité na bandango na 2005. OK. Na 2005 na ndosambela pe na église moko boye je peux pas citer le nom banga bachanga ina koma motei na temps wana déjà je lisais très bien wana si je me trompe pas nazalaki na ba 4e ou 3e primaire. Na yebaki déjà kotanga très bien clair nyonso nazozwa pe bandimi na balabala so na ke congé na cité net na ba ville net ba Kimpese Matadi nazalaki toujours na église wana nazwi pe bandimi na ye na bango batei bango ba côté la majorité kutu ba onga na mema ba koma pe ba motei ba mosakol mais j'étais petit. Okay. Ce sont des signes qui montrent que je saurais mutu moko boye na ozala oyo nga nazalelo. Je peux pas me montrer mais je connais oyo nga nazali. Ba ope bazotala ba yebi Fumu Pemba azali nani. Okay. Nazali grand chef coutumier na simbi bato belé na niveau ya Kinshasa partout na France ba cadeau et yaka tout le temps. Est-ce que yo ndongo sala bato misala réclamation za la raté? Réclamation ezalaka te na mutu oyo aza conscient pe na mutu oyo azo respecter spiritualité ancestrale. Premièrement c'est le respect et la conscience et la foi. Tango mutu akena hôpital ba komeli ordonnance somba vitamine somba erythromycine pona bouye somba oyo pona bouye yo omeli 3 comprimés mususu otiki est-ce que okoza santé malamu santé malamu te. OK, c'est voilà. Une bonne question et une bonne réponse. Donc mutu faut à comprendre d'abord nini nga nazolinga na sala et il y a des gens faut oser na discernement spiritualité ancestrale les amakambu ya bassesse ya maturité. Il y a des gens ba mona ngone non. Sans vie spirituelle, il n'y aura pas une vie physique. Okay. Âme et esprit. Tant que vous avez âme, nous autres, nous allons sauter. Okay. Donc c'est un peu ça. Bah rituel ezali et belé que je fasse. Nyonso oyo zo monezo salema lelo auparavant ezalaki déjà. Oba kodia. Oba portefeuille ancestral pour nga na yebi porte-monnaie magique. Porte-monnaie magique yo yebi ongote bandeko no musu yebi que porte-monnaie magique ezalaka pe existaka. Écoute. Porte-monnaie magique na yokaka. Oyoka komona te. Na yokaka. Na ko juger
Moutouté. Nako jugé eloko onga na yebité. Je parle ce que moi je connais. Ok. Na lobi ngai. Je n'ai jamais fait la porte-monnaie magique. Ok, ça l'a rengoté. Non. D'abord, de Orlando, porte-monnaie magique. Alors, ça l'a rengoté. Écoute, il y a deux sortes. Il y a des porte-monnaies magiques. Ok. Oyo kamaka. Oyo zosalemana. Sorcellerie négative. Ok. Il y a des porte-monnaies ancestrales. Voilà. Rituel du bonheur. Ok. Ezali. Exista. Pe ezala déjà. Ok. Ezala qui coproduire même dans le village. Ezala na forme ebele. Na bamboka auparavant babandaki dans ko sala muntu avant olona nguba na yo ozwi nguba na yo otie yango kuna pendant parfois 25 jours ya prière tango yo genolona yango omoni bilanga na yo nyonso donc etondi ozwi la majorité soko omoni bato ebele batonga bandaku ba o basala makambu ya minene et ce sont des villageois la majorité ok. Pourquoi na tanwana bakulu pe bango bazalaki na conscience ya koyeba spiritualité. Voilà. Ndenge ozomona bakodia mutu mususu azalaki pe azana porte-monnaie ancestrale na ye ya famille na bango to bapesa ye na mutu moko. Mais porte-monnaie ancestrale na tongolo ba yango na porte-monnaie magique non? Différence ezali nini? Porte-monnaie ancestrale ezana condition te. OK. Ezana sacrifice te. OK. Ezana inconvénient te. OK. Ezana sacrifice imete ke opesa muntu oboye koliaka te oyo mwana kokabela mbongo te okolala na RO te okolala na RO te mbongo ya traumatisme eza mbongo ya malamu te. Voilà. Quant à l'argent il faut osunga batu osala makambo oyo ezomonana na miso ya batu. Voilà. Kita l'argent bien sûr mukili bakokaniselo mabe mais bolamu na yo yango ekobomba yo okoma pe muntu lobi ata ndoki aye ata muntu aye mais quand tu fais du bien porte-monnaie zo produit aux entreprises moko boy quelconque il y a des gens qui fait ça tant porte-monnaie na ye ebimisi azui nanu premièrement calme ya kozwana no mbongo wana à conserver yango nanu avant de faire d'autres choses. À côté yango na banque et côté et fandi pour que à réfléchir parce que mbongo elinga makele de te mbongo bakenda nango na ba place ya mabete ke osa non dans la spiritualité ancestrale interdit ça oza na porte-monnaie na yo na ndako no balali nzala yo so masanga na ba interdit. Voilà, interdit tout le monde que ne molo poto chiter na émission na biso Kulu Pemba Fumu Pemba les chefs coutumiers na bandeko tuba rotala yo lelo na cadre spiritualité oki ko sosolisa biso nini que par rapport au monaka au mona leader moko boy soka koti prison ko bimana ye au mona ba gloire ba makambo malamu e kolande ezalaka di à quoi? Première chose c'est le karma. OK. Prison c'est une karma. Voilà. Même moi aussi, j'ai fait une karma spirituelle. J'étais fou. Nakoma ki liboma pendant une année, 6 mois. Nazalaki na balabala mais batu balobi mais koko ndenge nini yo. Okoma liboma. Liboma. Ya liboma. Na bimaki na balabala. Wana mboka. Na mboka. Koko na biso lobi batu ba jige balobi non yo ndenge ni oza grand guérisseur spirituel. Ozo koka kosala makambo wana te. Là j'étais petit. OK. Mais c'était le karma pour visionner le monde spirituel, mais le monde astral. OK. Kozonga nangande yango ezalaki nomination nanga même na niveau ya village. OK. Le karma c'est quoi? Tous nazonga na question na yo. Tant mutu gloire ezoyela yo, il y a toujours des empêchements. OK. Quand il y a une grande empêchement et comme liyo, c'est qu'il y a une grande réussite. Ezobimela yo. Soko tali bato ebele oyo bakota ba prison peut-être ba Michael Jackson après prison il y avait une 11 oyo yaki liboso na ye tozui Lac Dube tango akota ki prison il y avait une 11 tozui Papa Wemba tango akota ki prison ezaki sune loko moko botaki toye kozwa susu musicien na biso congolais Ferregola tango akota ki prison bomonaki eloko oyo et ça paraîtaki le karma
ezali isika o tango mutu oza na difficulté pe oza na ba principe spirituel voilà ekotinda yo na niveau nyonso mais tellement yo moko oza conscient oyebi ke naza na temps ya karma c'est que bolamu ezoya yango monaka mutu mususu tango azosalisa makambo na ye ya spiritualité akomaka discret alingi susu batu te afandi kimia mpo nani c'est le temps du karma. Voilà, c'est le temps du karma. Eza na ba condition ya makambo etali ya kofanda to ya kozana guide spirituel, il y a des conditions à suivre. Bien ba conditions za nango te. Otokenda ba église to bika ko sambele silia. Nga naza na ba condition te. Naza na conséquence mon côté na ko pesa mutu pour naza nzambe te. Mais pour que tu puisses être guidé, même na catholique, ozana biloko ko somba po obanda ko pakola, ko sokola, ko tumba na kati yanda, yanda ko. OK. Parce qu'il y a des esprits. Et ça na biloko mususu ba ko ka solo wana te. OK. Quand au sali biloise, biso to benga ngo biloise. Biloise nini? Biloise ezali comme je peux dire en français comme matériel. OK. Donc on a ba maçon, bazana ba matériel na bango pour façonner une maison. Ndenge pe spiritualité ezalaka. Ba makasu, ba tsamba, ba biloko, ba kanganzo ezali esombami. Ezana ba ta oyo ko banoko sambela. Pe okomona résolution ya makambo na yo. Mutu azana posa ya porte-monnaie, asombi ba biloko na ye, asali ba pratique na ye ye moko. Voilà. Moi je suis là seulement pour vous guider. Sala boy, sala boy, sala boy, sala boy, sala boy, sala boy. Oyo azana capacité ya ko se faire déplacer nga. Par rapport à bateau baza libanda. Il y a plein de gens. Bato bangola na kenda ko moni mutu atindi pena mutu kane eti na lufu. Okoti. Na zui OK pour sali musala. Na kena sali musala. Obloka bat na téléphone te. Numéro na ngai ezali yango na salaka. Ba compte na ngai ezali ba oyo bayaka pe na village. Na ko bloquer mutu par rapport à quoi? Par rapport à musala mo ekomeli okoki ko sala ngote. Ezana misala oyo komi ngo déranger. Ezana ma misala mususu koto oga na sala eza plus grave parce que musala ya mbongo eza musala te. C'est un petit problème ba travers ba porte-monnaie ba kodia. Wana eza ba dernier travail, c'est une petite solution. Petite solution. Écoute, miroir ancestral ezali ba yibi yo mbongo papa. OK. Ozolanda ndeko na bino abunga. Obungisi une grande somme. Obungisi moto mutuka. Obungisi bien moko eza mutu atungisaka bino na famille bozo kufa ba mabota évolution ezate. Boza na posa bo détecter bo mona ye wana. Miroir ancestral ezali. OK. Obimisi mabo. Omoni soki ba yibi yo biloko omoni na bisika o ezali. Marambo to mona type mo na ba kopo awa. To mona ba kopo lelo ba kima ba mona na lisu te. Tant yo ba miroir ancestral ezali. Mais c'est vrai parce que ba oyo balanda nga déjà ba yebi. Na yebi ke ndenge nazolo ba boye boko mona ba commentaire pe ba abonné ba komata. OK. Parce qu'il y a plein de gens qui me connaissent. OK. Ba yebi o nga nazali. Makambo erosuka a te to koya to fandela sikoyo. Ba spécialité na nga uti ko détailler biso awa. Dans so ba elio za ne loro morote ba roye loro lemba na o za na cadre spiritualité. Na cadre spiritualité eloko liboso ezali na nzambe. Mutu tango ozoya otie nanu elikia epai ya nzambe pe otie preuve na yo epai ya nzambe. Nzambe nazokende pa mutu oyo. Kamba ye pesa ye mayele pe discernement pour que ngai imena yo nazwa solution parce que yo lobi okosala pe kaka kati na ba na bato. Osambela eza 2 heures du temps eza 5 heures du temps pour trouver la solution. Voilà, pour trouver la solution, eza pe da ba yelo kamoro pe boye o lembani yango po kokina ote. Apparemment yango esali ke nga lelo na yebana na kende na Bangola, ba Congo Brazza partout. Eza ba témoignage. OK. Moi j'aime pas beaucoup parler. Mais yo moko okozwa ba témoignage, oza premier mutu na tiel un exemple pe batu nyonso oyo nga na passer. Dans mutu masoka na ba travaux na etoko betango dada. Tokena ngo bongo. Eza petit problème sur le plan spirituel. Premièrement, c'est la foi.
Ok. enlié o asali ngai asali yo ngai naza nzambe te mais Dieu fait d'une manière ou une autre Ok. nzambe asalaka kati na batu Ok. je ne suis pas lié mais yo foza na kondima na ne pas ya nzambe Ok. na yo o asali yo pe la foi pe confiance Ok. et pas na ngai vous aurez votre solution facilement. Voilà, la résolution na bino facilement pas ya mfumu Mpemba o aza awa outi na mboka ya Manyanga, outi na mboka Manyanga, village Kimbaku. Toleka ngo hein? Non, ils ont na fin fond. Na fin fond vraiment. Faut les kaluozi, na kati bake, kati luozi, Musika. Oui. Mais tant que mutu azana difficulté, akomona trajet wana te. OK. Bayaka amatisi mutu kana ye na bak et kati na luozi atiki yango wana pe azui moto, azie pe azui solution na ye puis il rentre. Voilà, azui solution na ye pe azongi en tout cas to komi na suka. Il y a émission na biso sur le plan spiritualité lelo tozalati bongo na mfumu Mpemba o to sola ne to panzine manteke. Fumu to komi na suka. Bandeko tout ba rolanda yo rolo bana bango nini et puis opesi na numéro ya contact o biso to tunyo to o tiko loba na bandeko ba kotala o libanda mboka parce que biso to boya mingi réclamation to linga mingi réussite na bandeko bana ba blocage bana ba problème na bango. Elvis s'est inséré vraiment Fumu a fait un message et puis a fait un numéro. Merci beaucoup premièrement. Na eloko ya kolobela bandeko oyo bazolandanga peut-être je sais pas beaucoup de choses ya kolobela bango mais premièrement c'est la kondima na bango ndeko bikisa bango. OK. Tous les problèmes spirituels blocage yo mutu osali entreprise na yo parce que tant mutu asali eloko faut ezanare na réussite pharmacie boutique tout ozo kita se ko kita parce que ça na batu musu tango amoni mutu azo évoluer akulinga chakal. OK. Blocage familial mbongo na yo ebunga oza na posa omona batu o basalaka yo mabe na vie na yo miroir ancestral ezali mutu aza na poto document problème mikanda ezo compliqué ye akende bazozongisa ye kodia ba oyo bazalaka peut-être bazana ressources naturelles. OK. Bas ressources naturelles comme mercure, diamant, batikila bango na famille na bango et bunga et mon na raté et mon na raté ba ya pa na yo soki ba ye ba komona yango na sala yango trop. OK. Na sala yango trop. J'ai fait beaucoup de travail, mercure tout ezala mutu za na sucre ya kindoki oza na posa oyeba mutu asala yo bongo porte-monnaie ancestral, multiplication ancestrale. Multiplication ni mutu par exemple aza na difficulté moko o esuki c'est parce que na spiritualité o biso to monaka impossible eza possible na spiritualité parce que Jésus tango a multiplié qui mapa ezalaki physiquement te ezalaki réclamation physiquement mais il a fait la spiritualité mutu akatani litoi azongisi ye ezaki ndoki te na bumoto bo fo batunga mais na spiritualité bazongisi yango bato bamoni mamakile ekangami. Voilà. Multiplication ancestrale ezali ozana kiti na omoko ozana poso comme 5 kiti c'est à vous osala pe tir client nyonso tir client ezali nini po photo développer ka mutu à comprendre tir client ezali blocage faut que débloquer des sources ou les offres pour que évoluer. Parfois besoin de place dans mutu azala que chaque 4 heures abord rabilo comme be na ba boutique ba tuni yo yebite yo za mutaka na tongo po ozaki na bar oye na tongo fongoli boutique obani ko teka osambeli même pas ndengini eko affecté o tenene ba clé ba royate. Voilà. Merci. Nyonso wana na sala ka numéro nanga eza plus 243 peut-être pe kozana ngo affiché plus 243 99 39 87 336 bandelango plus 243 99 39 87 336 n'hésitez pas de m'appeler tokosola Facebook na Facebook na cha Nkongo Lulendo Congo Lulendo na TikTok na sala ngo te Instagram nanga ezali
ezalaki piraté, je sais pas. Yango na bloquant on a celle en sauté. Dans yo mingi WhatsApp, Facebook. Ngai la majorité. Batu onga na sali saka nanu ba benga ngai ke nazana mutu moko bango na ba partager numéro na ngai. Et en plus, je voulais juste pour aller kabwe kala, ça fait même une année ou si je me trompe pas, année leke belé trop bandana leka na ba chaîne. Ce sont des propositions même que les kananga a ezali mutu kaka alobi ke te fu mupemba yo il faut olo bananu atana part nanga ngai nazo ki chance ya koyoka yo batu mususu pe po bayoka. C'est pour cela naza a. Voilà, merci beaucoup. Numéro nanga ezali plus 243 99 39 87 336. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Netolobi, tout est bien, tu finis bien. Attends-moi 2 ou 3 personnes en perme te battre. Fous-moi dans la camarade. Te bazali. Nazo pesa, nazo remerciement, premièrement, Moutounano, à celle qui est le long à notre fan d'abord, à qui babiller nae. Voilà. Pour que nous la remercier, je ne peux pas citer le nom parce que mon kilé. Ah, c'est que yépé à côté à na pesi honorable moko ya biso ya Congo central ayebi tout ko solane avant même na bande émission na yebi ke na ntinde les liens a mona ndenga za na poto kuna bango batala ngo na ba télévision na ntinde les liens a tala ngo bien problème union spirituelle nazali wana pour na ba solution na bien. Voilà, merci beaucoup na Elvis Pocho qui était derrière la caméra. En tout cas, apprendre ou à laisser. On n'est pas là pour forcer Batou. Parce qu'il y a des gens, pourquoi ça les démonstrations plus pas trop n'habiter c'est peut-être une la démonstration parce que démonstration il y a des gens pour croire c'est ça. Mais pour moi je prouve les gens que vous pouvez faire ou pas, voilà, mais ils ont des solutions, ils ont les vraies démonstrations. Solution à le problème, on a des vraies démonstrations. Donc allez-y comprendre en tout cas, Azama, il y a un PC, il y a une démonstration. Bon, na bande ko tout batali biso ne to tukoloba à apprendre ou à laisser. Numéro na ezawana benga to benyi biso to ko guider bo meka pe ko sola. Ngai na ma maître spirituel ya pamba te. Nga na yeba na bandaku na bangu. Tanto yambani toko solola. Tant on sait la paix musala to yebaka et ça la bien. C'est pas de que sali tant on rozonga bo blokanga il faut mon pemba yeyo. Tozani ato soli to betika nde biloko. Merci beaucoup na Elvis Pocho qui était derrière la caméra. Merci na bande koto ba reporter vraiment héritier Ibula na cœur. To monani soki nzambe azongi na note. Play.